Esengo ezali anga ya ko présenter bino Mag FM à mokolo lelo. Merci pour être bozali belé bo mesana ko pesa biso confiance na nzela ya FM télévision. To fongoli basango mokolo lelo na ba EDF oyo bazali ko continuer ko sala musala na bango ya ko boma ba congolais tozwami na beni botala. 25 morts mokoka na ba nouvelle violence ya ADF oyo e causé plusieurs dégâts humains na ba attaque oyo bandaki mokolo ya dimanche 20 novembre et mercredi 23 novembre 2022. Selon président ya société civile ya Manov na kombo ya Kinos Kituo, abandi ke babomaki batuana na Kalangwe, Akwekwe pe na Moliso. Kasi a précisé que la plupart ya ba victimes bazali na Manov. Et sengeli boyeba que population civile azalaki déjà ko alerter depuis que la circulation ya ba rebelle na eteni oyo na kozanga komitungisama. Boyeba lisusu que plus de 76 000 enfants ba monaki na miso na bango ndenge classe na bango ekatanaki. Et sengeli ko simba ke bureau onusien ya coordination humanitaire ya République démocratique du Congo et zali kotalisa ke plus de 54% ya ba déplacés bazali ko vivre na kati ya ba famille d'accueil. Nzoka nde na ngambu mususu bazali kolala na ba école, na ba église, na ba hôpitaux pe na bisika mususu. Climat ya malamu ezali te na parti présidentiel tobengi UDPS. Boye ba ete lelo lisusu ba militants ebele bazaki na siège na bango pona ko manifester mécontentement na bango na gestion ya secrétaire Augustin Kabuya na yango to approcher ki mwana mboka wazali moko elisanga ya UDPS na kombo ya ndeko satellite pe atalisa kibiso nino ezalaki kuna. Iyo na lolengo tikoloba ete mbutu ya mwa moke alaki bongo bato ya mabe badongolo miso bato bali contre et non seulement mosala ya Augustin Kabuya na kati ya parti ya kitoko ya biso tolingaka mingi et puis bato bali contre Israël ya mokonzi ya mboka nde balingi bakota trouble à niveau ya parti politique na biso et si déjà la police ya se pointaki na permanence na biso po na ndenge kutu na sola na bongai moko pe na tiko za la sur place wana mais kimi esi ezongaki bazali na ba réclamation nde babengaka na lopoto o ezali simbate pambate bazali na ba agenda na bango ya mabe biso to ali ko tambola conformément et surtout que tozali respectueux ya règlement d'ordre intérieur na biso et puis ya statut na biso to ali ko tambola conformément ya ba acte juridique ou ezali ko régir biso na parti politique na biso pifo onde ko Augustin Kabuya ali nango otika ka pai na ye mokote pifo wana ebandaki na yambwe te topesaki tata ekolo lelo azwaki bonga magistrature et suprême de topesaki yango na congrès to salaki et topesaki ebonga na po fanda la 4 ans Augustin Kabuya ali pe na 4 wana ali na problème était tolongwe limete toke na lemba bisika nini tokutana kina bana maele ya lemba totunaki bango kombo ya bourgmestre na bango na misala na ye bango balobi bayebiete Antoine Naïb comme on a été jusque là na sali bambule bele mais kombo ya bourgmestre na yebite na mona payete papa musala ngo ozomona ke banzele zobeba beba bango atambala moko na ba quartier boye bazokoma te na yebite est-ce que bazali bana vraiment ya commune ya Lemba to bazali bato bavana ba commune mususu po soki ezalaki azali mwana commune ya Lemba mbele tomona ka ile rinyos na ba quartier antika to mwana kututea atam ko monda ata kombo na nguti même sika afana pe na yebite komona na mona yeme pomona nde na yebite dernièrement to mona raye tango bayaki kopanza bato moko na mashamba nzalemba pemeni wana bazawoka na bakiosko kopanza ye moko en personne azalaki na ba militaire ba policier nde jour na mona ye pena live boy komona déjà tokiti na limité bisika nini tosala ki même exercice population limité bango pe balobi bourgmestre na bango a bango pe bayebiete ya kokamwa bolanda bango na micro ya Henriette Futila.
Na commune ya Limete, population bazali kolela po bayebaka na bango bourgmestre na bango te. Banda batia ye comme bourgmestre ya commune ya Limete, batikala komona ye ata asala ba descente te na terrain, bona koyeba lolenge nini commune na ye ezali, lolenge nini population na ye bazali ko vivre. Kasi ye azali toujours bureau, azali kokufela na ye kaka malili o ezalaka na bureau na ye, pendant que peuple bazali konyokwa ma peuple bazali na ba dossier ebele oyo ifale bayebisa ye po bazwa solution Limete elata langi ya sika ekoma pe commune ya kitoko. Kasi na ngambo na ye foin avandela na ye bureau, soki otamboli na commune ya Limete okokuta banzela ebeba, pasi ya mai, population bazali na ba difficulté ebele. Na yango population balobi bourgmestre na bango ezalaka nani po modèle Limete ezali kokufa, bandimi te ke bourgmestre oyo avandaka na commune ya Limete. Ndebi tovanda na commune ya Limete. Bourgmestre Limete même otuni bana classe o batanga na école primaire so botuni kombo ya bourgmestre Limete comme on est na bayebi ete. Biso nyonso bana Limete bana mombele toyebi ete atambolaka te. Tilimaka na boulevard totika jamais même pas komona bourgmestre Limete aleki awa tindaka batu nayo bayaka koluka kotika ba ticket ba nini poso ka moi 500 à 200 tane to komi na mai to mona reka ke azo sala ba mabala na ye kolia ba mbongo ne kuna awa eloko moko ezali te va kolongola bato batika ba whisky ba mamo batika malé wa pembeni ya boulevard ndi bato awela po kuna talaka bourgmestre azo sala eloko te ata tour azo ya te alongwa toni bote na biso muta kozala na souci na biso ye azaka 0 metre ayaka te alongwa. Population bazali kolela kaka na ba autorité, bacha pression na ba bourgmestre nyonso po basunga chef de l'état na oyo etali avancement ya mboka po modèle bourgmestre ya Limete azali kosala kitoko te bayebi kutu ete oyo ezali soni makasi. Population ya commune ya Limete balobi bourgmestre ya Limete soki bazotindika yo oboyi kopela bango bakosala ke bakonzi bapikola yo po poste oyo zwi ozosalela ngo musala ya malunga te keba okoya kopikwa me yebela. Tokei na ngaliema na ngomba kikusa bisika nini kuna bandeko basalelaka mai se moko ya forage bamesana na bango na yango boyoka lolenge bapeseli. Mai nde bomoi, c'est-à-dire l'eau c'est la vie, baloba yango etikala kaka slogan pona bandeko ya Masisi. Awa na commune ngaliema bisika nini tokuti bongo activité principale na bango na o etali approvisionnement ya mai ezali se ba forage. Ba forage nde ezali bongo ba source ezali ko permettre bandeko bazwami na kotoyo baye babongo ko zwaka ba mai pona kosela misale ebele o etali bongo mabota. Kasi pona kozwa mai yango ezali a ofele te esengaka kozala na mwa eloko, c'est-à-dire bidon awa ibani na 150 ba misusu batie 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs. Ezali bongo nde kote oyo ba mesana na bango kolamuka tongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote oyo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko. Mikolo nde tokomosela mai ya ba forage ye meza na ba forage musupeka keza kande moko bacha yango pinda propre te bateli biso forage moko na munde bazoya kotia yango pa bato nini tokomona mwa sava mais ba source ebeleza ba forage ebeleza malamu bidon to bande kotoka na 200 francs mais oyo nde bateli biso 150 nde babandisika bateli biso 150 koto ezaka forage nde bazo salela mai biso ezati apa ba source muke na moni bosengi ba continue bosunga biso wana tozwaka ta mai yango fele bo eza malamu
tokosenga na bakonzi ya régie des eaux bayeba ke kote oyo pona bango ezali manque à gagner po ti sikoyo population oyo bayebi ma ya pompe ndenge ezalaka te na yango bosala na lombango bokolisa politique na bino po ete régie des eaux azali na poste ya mosolo yango bokozwa soki botieli bandeko oyo mai ntango bokofuta facture ekosala eloko. Na Mbanzalemba bazali kolela po lolenge érosion ezokoba na kolia mapango ebele deja esi ekei pe yango ezali malamu te bapesi mbela oyo. Tozwami na Mbanzalemba précisément na komina Lemba bisika nini bozali komona libengi oyo ezotungisa moyen te population ya kote oyo soki vula ebeti ndeko nanga nimelanga bango balalaka litoi pe lisu moko po situation tokuti sur place Congo bana Congo basala onini eza pasi mingi boyoka bango moko nde bapeseli ya tala libengi oyo tala ndako nanga ndenge bukani nga mwasi veve na obandela wapi na kusuka wapi naza na mbongo awo soki nake kufutila ndako yango nani akopesa mbongo na bando ofuta ndako sanze esili obimisa mbongo apesa mbongo futa ndako na uzwa ye wapi nazawa baya kosekanga mikolo nyonso yango mama okende te yango aweza na risque osala naza na psika okende te awa bozomona simananga awa ezali bengi ele déjà au moins 4 avenues na simananga donc eloko eza awa tosengaka na bakonzi keno batela biso likambo oyo parce que biso moko tomeki ko bunana na yango donc tozokoka te bandako nyonso ekei bongo tokosuka wapi papa tokosuka wapi baya kotala biso pe bakoma kaka pana bapango oyo ekei balakisa biso bisika ya kofanda na bana érosion wana ele bâtiment presque dans de 6 parcelles tozana pasi mingi talangai lokola ngai na telemia lokola aveugle moyen ya konga ko traverser érosion wana kangami wa donc toza ko senga aide pa ba konzi ya mboka président ya biso ya mboka président Félix Chilombo a aide biso na gouverneur na biso Jatini Gobila tosengi na bakonzi baya vraiment batala likambo po eza normal te soki totiki kaka boye tozo risque Kinshasa et disparaître po ba quartier mususu etikala na histoire quartier moko ezala kasi ekenda na libengi kitoko te tokitaki na kisenso bisika nini tokendaki kosalela bino focus ya quartier Mbuku boyoka ye moko numéro 1 ya quartier ngo lolenge nini apeselaki masolo. Mbuku eza kombo ancien bourgmestre tango tozalaki na commune Lemba le tozwaki ngambo na 75 quartier oyo créé na 76 tango wana bakoso balui te oyo tozonga Lemba topesa kombo ancien bourgmestre boso ezalaki révélation balongoli kombo ya révélation batie kombo ya Mbuku superficie yango ezali 3 km². Habité ça, on a 22 350 habitants. Sanitaire publique et awa, tous en moko kaka. Voilà moko kaka oyo ezala côté à terrain Lubembo, parce que c'est métier. Hôpital moko bamase moko kadeko susu ya baprivé oyo vraiment mingi bayaka mingi oyo ya kadeko na ya basango bamase ndenge tosalisa biso omona ombila naya na quartier depuis 81 timo ya lelo esali beaucoup so on a ça là qui est chez moi pour tout ça c'est là qui est vraiment que ma belle ça ngaka te mais pour ce que les population ba ba oui tata wana za tata la bana les la bana mike les ba mukolo nous moto za ka bon terme na population
cas likambo wenzi wana ezoto ya passe tolingo zo passe na CSMT ro bateki na bango ba individu bateki na bango ba keti na salle ba démarche nous support ba benga na bato na ba CSMT ndenge bato parce que CSMT ba réserve yango pona passa la marché passa l'école passa la terrain de football mais so comme on a mawatro alors il y a un autre chose là que c'est bien le gros bino boye na banda sur le dossier donc la vice-gouverneur de Jekoko Azali vraiment nous c'est que honorable Akitanano atala no terrain wana bon bana mingi ba petit mususu ba bimi wana ba beti na renaissance et bimi c'est bana ba mususu ba ngo ba bientôt ba loke na fait club pour le terrain wana maintenant ba payer banda ko place wana wenze d'ailleurs ba érosion ko de salle wenze tikale muke mais bato ba banda ko ba tomsi bato moyen te bon ndeni ni commune ko développer des quartiers na biloko wa ndenge wana ici ka l'état boteki na bitu mai na kata quartier mbuku mai tomelaka forage réside des eaux eza passe et yaka na ba 23h 01 mais oya forage bapesaka de 8h jusqu'à 20h bapesaka nde soki forage te passe au état national moyete d'ailleurs cabine 10 bande kufa baki pa osote lobi na yambaki quelques de jeunes balingo tonga habité botika na yebisa bakonzi bamona ba responsable ayo tala cabine 10 na 9 comme ça bongisa ngo ba pesa bato nano coupe du monde ezobeta eza na lino foot ezobeta eloko te na quartier eloko te relation na ba chef de ringa beaucoup c'est beaucoup na relation vraiment contact oui la zone pour d'abord localité après venir parvenir chef de localité azali si mandé na localité wana ezala ba chef de riz mais na zana bon contact vous avez pas mon mingi na lisanga soki il y a un problème pour la commune il y a des problème à quartier pour sangani to zo idée na ba notable na ba ba chef de riz kini bopeto en tout cas to sasi to la mo soko la mo kina ndako na tongo mama tata soko kombe lo pa mo ko ma pe bana voisin a komi bato de sansi ba ti ou bien bozeli pusu quand le koleka o tia mo pa ke o boa vraiment difficulté na zone la bakonzi makambo etali ba erosion na makambo etali nzelo oyo babandaka batiki maintenant comme na difficulté kolongwa tiko ke na mort liboso ezalaki nzela ezalaki malamu bazo ebembe boke na mort vraiment comme biso difficulté tozongeli soki kokumba bibembe na maboko eli mpona likolo ani baérosion bakonzi batala likambo wana d'ailleurs soki ezalaki awa make tona biro so totambola komona baérosion vraiment moye te bandako ekei na mbula oyo tokobeta ebi bandako ekei oui. Oh, en tout cas, on y a tout mal. Semaine, vous trouvez vraiment, ils ont bien d'habitude pour la entre. Moi, on a mon fola dans la frontière, dans la mer, Kwambila, na se. Dernièrement, tu as dit, na rencontre un collègue dans la mon chef Justin, tu as dit, pour na kozwa, ba décision pour la dérive. Ngai na ye, pour na bana na ye na bana na koto. Mingi miko kata bilanga ya batu kutumba bandako eza malamu te yango nazo plaider cause soki général Kasongo azolandanga vraiment atala likambo wana parce que na senga batiela nga souci pour la place oyo baye kobundela wana pour répéter souté pour koto vraiment ezalaki quartier mo kimia okolongana na pomme 30 ou bien lemba livulu oyeno koto ata 0 biloko na ezalaki te mais donc biloko les élèves nazo senga pe renfort à la police batia nga pe social pe place oyo bazo elobundela vraiment mingi nazo senga na ba konza ville batale likambo na ya Italia la police
état ya bapoto ya SNEL na ville province ya Kinshasa ezali kosepelisa ata muke te. Bapoto ya SNEL oyo emesana komema bakable aérien na ville province ya Kinshasa ezali kokoze problème makasi. Pour ce que otamboli presque na ba quartier nyonso na ville okomona kaka ba poto yango ekoma déjà démodé misusu bukana misusu kutu ezalaka lisusu te kasi okomona ba câble yango ezanga nango soutenance misusu bana quartier nde bakoma koluka ba bambuto pe mabaya babeti pour l'essentiel kaka câble ezala likolo. Kasi bakote mususu soki pe otamboli okomona ta basoulier oyo mesana kokanga ba câble likolo po ete ezala stable ata ko mupepe ya mvula eleki eningana te pona kokoze dégâts ezali te. Kasi biso to mituni est-ce que SNEL oyo azali bongo responsable ya secteur amonaka makambo yango to te po ete bato ebele bazali ba victime na exposition ya ba câble aérien oyo par manque ya ba poto en bon état esi ekweya eboma bana eboma batata eboma ba mama misusu pe soki edembeli na se eke mvula soki ebeti ndeko nanga ndimelanga soki oleki wana okozala électrocuté olengi na ndenga kosakana te misusu ememaka pe bato na liwa na yango biso Mag FM to bendi SNEL matoyi ayebaka na kosala suivi ya bapoto na ye oyo emesana komema bakable na ndenge ya likolo po boye ezali kitoko te mbongo ya facture bafutaka bino te bozali na caisse l'état pe apesaka bino mosolo po na fonctionnement kasi pona nini makambo ezali kotikala boye ezali malamu te. Yako kamo ezali ete centre de santé unissons-nous ezwami na Mbanzalemba esunga baike lolenge na lolenge kasi soki okomi sur terrain otali yango okomi tu na ba question ebele boyoka imoko ndenge apeseli. Centre de santé oyo bozali komona ezali na commune ya Lemba plus précisément na Mbanzalemba esengeli boyeba ke centre oyo esungaka population makasi depuis 1997 ti lelo kasi condition nango ezali ya malamu te papa asengi lisungi awa toza na commune ya Lemba pratiquement toza na croisement Congo Fort na Avenue Makuta. Nous bozomona état nazali donc vraiment il faut qu'on répondre vraiment na ndenge ya besoin ya santé comme il faut te nazana mbela vraiment nazana difficulté moko énorme na o etali que vraiment centre na ngai fonctionner soit na délocaliser awa ou bien na kende ba place mususu même maye les aliments makoki ya kosala ngo vraiment eza vraiment te na centre a ba service na biso tozana na premier service tozali na médecine interne na soins primaires o tosala ka malade ye opesi traitement azongi na ye ake pa na ye moko azongi place a outil donc to hospitaliser ba malade te malade ye azui traitement na ye azongi. Bino moko boyoki papa tusendenge ya leli et pa bakonzi soki bosungi ye ekosala eloko pe ekopermettre na population ya Mbanzalemba bazwa ba soin ya malunga boye tanenge tche tanenge sali kitoko te tomesana kotinda bino na adresse ya malamu tobengi yango centre hospitalier Dominique Lecker bisika nini soki ozali na bokono oyo ezanga traitement tobengi yo kende mbangu na ma campagne okozwa solution na maladi na yo na lombangu. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecker eye kosunga peuple congolais
azwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Mwana Congo, centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Ozali musicien tobenga kabango banduleman Kimambangu na studio Liloba bisika nini okosa la son ya malamu mastering ezangi te na ba condition ya bien. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Mag FM amokola lelo esuki awa bozaki ebele pona kolanda biso soki bosepeli na alignement ya ba élément to proposer bino bopesa merci bongo na équipe rédactionnelle Henriette Foutila zalaki wana pe to tombeli bongo prompt rétablissement na moko ya biso LMK Mizegele azali kotala biso na ndako bika
bika po toza na posa na yo bozaki ebele tokutani na mbala sima avec le même plaisir.